lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Tuyimbila tukumisa nesengo tusanzula kimbozana liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola. Bienvenue sur Mosumik Bank TV. Munene Paris tombé le 25 mai. Mukolo ya kolo Yesu ayaki mbalami bale na mboka Yerusalemi. Papa Dialungana abotamaki lelo. Aujourd'hui c'est la naissance de Seigneur Jésus-Christ. Papa Dialungana Noël tosali marche na Paris tombé. Totamboli Paris mobimba tosukisi na ambassade ya Congo. Papa pasteur na biso papa chef Abel yebena ana kati ya masolo ya zunga peza. Okay. Esengo ya mingi komona ba papa ya boye kino lelo baza kosala kaka musala uta elaka ya bakoko na biso bango basimbi kaka musala mbote papa pasteur. Mbote maman journaliste. So ko se présenter papa. Bon ngai papa pasteur Makese Timona responsable na scout akomo ya chef Abel. Ainsi en tout cas, mon lelo est exceptionnel, mais il y a un sauté pour être la marche. Les lelo pendant va faire honneur de façon virtuelle une ambassade. Donc ils ont marqué vraiment journée mon aîné, fait pour matissa le coup ya mboka et surtout le coup ya papa Simon Kimbangu. Pe ngotama ya papa Dialungana. Ya monito yeko na célébrer na 4 ya Paris. On a retombé la bendele ya Lingomba et puis pour l'accès à Mokini oyo ti lelo bazana na date ya kala ya le 25 décembre. Biso sali déjà pas jamais sur na biso ko likambo ye panzana. Merci kaka eskaka lobaka biso to loba su mingi te. Bango nde bato ba loba bazomona ba loba biso to saka ba commentaire. Merci papa Toto. Merci. lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoganga Tata Nzambe lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoganga Tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi.
tosikolani toyimbela tokumisana esengo tosanzola kembozana lelo oyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikolani. Toyimbela tokumisana esengo tosanzola kembozana lelo oyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikolani toyimbela tokumisana esengo tosanzola kembozana lelo oyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikolani. Faisant partie de la Fédération internationale de cyclisme bilinguiste, je vous accueille en cette journée du 25 mai. 1 pour vous décorer et 2 pour recevoir votre grand honneur. Drapeau en place. En place. Monsieur l'ambassadeur, je vous invite à arriver devant l'étendard pour votre honneur. En avant, s'il vous plaît. Pour le salut. Faki, hymne national.
soldats en place. wana tomoni biso moko bandeko balandi bana ya papa Simon Kimbangu. Tomoni kuna papa na biso ambassadeur ya RDC auti kokotela biso mpona kopesa lokumu na papa Dialungana Noele tolanda na bokebo tolanda tozolanda toza na kati solo ezali kambo kitoko. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Excellence, distingués membres du cabinet, membres de l'Église kimbanguiste, responsables paroissiaux et toutes les personnes qui accompagnent les responsables de l'Église, voilà devant vous, Excellence, la communauté kimbanguiste. Comme il est de coutume chez nous, avant de commencer, nous demandons d'abord l'aide de Dieu et sa présence parmi nous. Je vais laisser donc à un des responsables paroissiaux mener ce programme. Révérend. Merci. Nakuma tatamo na pemo leo mosanto ndenge za bomesa na biso na lingomba tukubenga mama Daniela pesa mama pasteur. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel des armées, Dieu le Tout-Puissant, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce et honneur car ton amour est grand pour nous, tes enfants. Tu nous as gardés depuis toute la nuit. Tu nous as montré ce jour qui est si grand pour nous, tes enfants, kimbanguistes et à travers le monde entier. La naissance du Christ, sa deuxième venue au nom de Papa Dialungana Kangani Salomon. Aujourd'hui, nous te glorifions, le Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani, que puis-je dire que tu le saches? Aujourd'hui, nous, tes enfants, et Europe, nous sommes réunis en ce jour pour fêter la naissance de Papa Dialungana Kiangani. Et nous avons sillonné tout Paris, arrivé jusqu'à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Et nous sommes fiers car nous avons montré l'image du kimbanguisme à travers l'île de France. Papa, nous voici donc arrivés dans ce lieu avec ton fils, l'ambassadeur, celui qui représente le Congo. Papa, nous n'avons rien à te dire, c'est toi-même tu peux dire. Nous te demandons d'habiter ton frère, ton fils, qui va nous dire un certain mot de circonstance en ce jour. Et je sais, ton fils également, l'ambassadeur, il ne manquera pas un petit mot à te transmettre, Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est pour cette raison
présents, te demandons d'être avec nous, depuis jusqu'à la fin, avec ton Saint-Esprit. Nous accompagne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Devant l'ambassadeur, il faut qu'il entende aussi les cris Kimbangiste. Alors, Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kimbangisme oye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Les jours venant, le président était en Kamba et il a fait sa déclaration sur la ville sainte. Et nous ici, nous avons un cri pour la ville sainte de Nkamba. Kamba oye! Oye! Nkamba oye! Oye! Nkamba oye! 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 Yerusalemu yapa dikundala tatanzambi furuisu yetata mwanda pedela. Nous ne sommes pas ici sous notre propre autorité. Il y a un peu plus de 40 ans, lorsque l'Église se formait, nos parents, nos aînés, nos prédécesseurs ont été envoyés ici avec deux missions. Celle d'étudier et celle de propager la parole de Papa Simon Kimbangu. Et nous avons aussi un cri en son honneur. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, 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 Tata Simomi Kimbangu Kiangani Mwanda Vela Wasola Walelizola Kaka Yekaka Yani Kaka Yani Kaka Yani Mangwe. Excellence, membre de l'ambassade, c'est à nouveau un remerciement puisque nous vous avons pris au pied levé. Et je me rappelle les paroles du secrétaire Athanas, l'ambassadeur tient lui-même à être présent ce jour-ci. Pour la communauté kimbanguiste, le 25 mai n'est pas une date anodine, c'est une date qui marque une importance particulière. À cet effet, je vais demander à un chercheur kimbanguiste, puisque au sein de l'Église kimbanguiste, il y a aussi des chercheurs. Je vais demander à un chercheur kimbanguiste de venir en quelques mots, de manière succincte, expliquer l'importance de l'événement d'aujourd'hui. Je vais demander à Papa Luko Kimayal, à Papa Mac, où il se trouve, en quelques mots, de vous expliquer pourquoi les kimbanguistes, en cette date du 25 mai, nous fêtons Noël. Son Excellence, vous avez les Sengomingi, pendant que Yambayo, nous présenté Bisso Awa. Papa Nengen a ibisaki biso boye, boke na poto, et l'homme qui toque au monde pour besoin yango. Oya mabe, besoin te. Et ibisaki biso boke na poto pour ça la recherche. Mais aujourd'hui, nous sommes venus ici en France, on a fait des recherches, on a trouvé cette date. Donc l'Église kimbanguiste connaît cette date depuis longtemps. Pour vous dire tout simplement que la date du 25 mai, c'est la véritable date de naissance de Jésus-Christ. Donc j'en ai fini là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, merci encore Papa Marc. Donc vous avez vu, ambassadeur, excellence, on a aussi des chercheurs kimbanguistes. Alors ici, nous sommes dans la maison commune. Dès qu'on passe la porte de l'ambassade, nous ne sommes plus en France. Nous sommes en République démocratique du Congo. Et à cet égard, vous représentez le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà vos enfants de la communauté kimbanguiste présents devant vous. Nous sommes juste ici, vraiment, l'église kimbanguiste est apolitique. Nous sommes juste venus dans cette maison commune pour commémorer avec ceux qui commémorent avec nous. Au moment où on parle, un peu plus tôt ce matin, il y avait la marche dans la ville de Kinshasa. Il y a eu des marches du 25 mai de ce type un petit peu partout. Et notre joie et notre fierté, c'est que la maison commune de la République démocratique du Congo, bien que nous soyons membres de la diaspora, nous sommes venus juste marcher à l'égard du 25 mai et dans la maison commune qui est la nôtre, interpeller l'autorité que vous voyez ici aussi. Nous n'oublions pas le nom de Papa Simon Kimbangu et nous le commémorons. Et aujourd'hui, pour nous, nous commémorons le 25 mai la naissance de Papa Dialungana Kiangani Salomon, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu. Comme vous l'a expliqué la personne qui m'a précédé, c'est lui-même Papa Dialungana qui l'a dit. Noël. Et après, derrière, a découlé tout ce flot de recherche. Il nous a lancé un ballon d'essai.
Personne d'entre nous ne le savait et nous sommes allés chercher derrière pour le comprendre. Donc, Excellence, sans trop tarder, la police à l'extérieur nous avait laissé jusqu'à 17h. Nous ne sommes pas venus ici pour prendre beaucoup de temps. Voilà, nous vous donnons la parole pour pouvoir vous exprimer devant la communauté kimanguiste. Nous savons que vous en avez un emploi du temps très chargé. Nous ne serons pas longs à cet égard. Excellence. Bandeko Mbote na biso. Mbote, Excellence. Mbote lisusu. Mbote. Merci na pesi bino longonia na mokolo ya lelo oyo botamboli parce que mboka na biso Congo ezali mboka ya bilaka oyo nga na yoki awa 6 avril ebandela mokili ezalaka wapi nga mpe na yoki oyo nga na yoki awa le 25 mai mbotama wana ezalaka wapi voilà Congo mboka monene na kokotisa masolo mingi te na kati ya manga mpesi moi parce que moni inspiration esika ebotamaka eza lokola okamati bagraine yo obwakaki na yo kaka peut-être nyonso kobota te omona moko okomisi ozoleka ekomi nzete monene epesa ekobesa musicien moko ya monene ya Congo tozala mpe na respect na bango bamusicien na biso moko akenda nzambe asi abenga ye na mitungisaka na nzembo moko ayembaki mpona Congo aloba liloba moko alobi okomona pamba alobi bokamwa yango na mitunaka se eza papa tabulei mpe ya sonam bokomona pamba milobi bokokamwa yango me nga nauti kokamwa awa oyo nyonso bolobi awa naza na beaucoup d'admiration et de considération aux chercheurs. Moi-même, je suis chercheur, professeur d'université. Mais je peux vous assurer que je suis très impressionné par les thèses qui ont été avancées ici. En tout état de cause, quand on avance une thèse dans la discipline scientifique, il est bon de bonne foi que ces thèses-là soient confrontées à d'autres thèses. Et je suis très rassuré parce que le grand chercheur qui vient de nous édifier ici est prêt à débattre avec qui que ce soit. Ce n'est pas parce qu'il détient la vérité, parce qu'il est convaincu de cette vérité-là. Et pour nous, l'existence, les œuvres de Dieu, ce n'est pas des discussions, ce n'est pas de la mathématique, parce que le plus grand mathématicien, c'est lui-même. Toutes les lois de l'univers, c'est lui qui les maîtrise. Et donc, ce que Dieu a organisé, c'est que Dieu vous a permis de découvrir, d'accéder pour nous couper sa biseau, quintessence. Il y a date mi balé oyo. Il y a les 6. Mais il y a le 25 mai. Vous savez, avant comme ambassadeur, na vivanga moko obaba kimona meso. Na vivanga moko la première célébration il y a le 25 mai à Kinshasa. Ba koloni ya ba mama, ya ba papa, ya bana, na ba mibange. Tambola na ville à Kinshasa. Mukolana embouteillage, je crois qu'il y a marche. Et dit que ezali likambo munene, ezaba révélation. Moi c'est une révélation. Mais bon, il a bien noté, naza catholique. Si catholique nanga ezali kobanda maman na papa. Ngai pe. Ngaza mwana Notre-Dame na Saint-Jean na Lingwala. Mais na koni wapi na Lingwala. Ngana za na veni Nyambwe. Boye sanga na Bukama, elo unieza na Bukama. Temple.
temple et bandi temple bandi kotonga nga naza muke boye bambula nazalaka moninga on naza kokende eza témoignage okokende kovérifia ka mpo bamama na ngai oyo ya bukama wana nakomi mosika moye bakoma so pembeni nga eza te mpo ezalaki ntango nyonso bilili ezali soki bakende na nkamba nayebisa bango soki bozokende nkamba boya nga mpe naza mwana papa bokende kuna bokoyokisa biso soni ntango moma wana eyaka oyo nzembo ezotoka bato bazotelema biso tomemi boye biso toyeli ye likayabo biso toyeli ye eloko boye bozala na soni te biso toyoka soni te temple na biso yoka soni te naza koloba te keza mpo ezali ngai mais na liloba nzambe balobi bolamu nyonso il faut eba kotémoigner yango témoignage na miso ya nzambe baninga nanga bapaster nyonso bazalaki kosuccéder wana bana na bango bazalaki na bango pour la plupart bazalaki toujours baninga na ngai tozobeta bale na terrain oyo ya okal wana na nsima ntango nano esili tozobeta bale na kati. Je me souviens natikala na cicatrice nasala lokolo na ngai na nyataka mulangi kobanga na ndako ke babeta yo parce que tu komizokisa tozokende na baninga na nga na kati kuna ya nani epa temple ezalaki tozora mabele ya moto totiaka esika pota pepela ti sikoyo natikala na eloko moko te. Donc même mabele wana eza mabele moko ya pamba te na ndenge temple sili nga na koli nakomi une personnalité professeur d'université na ba charge mosusu ya l'état bapesaka ngai. Je suis resté fidèle à ce temple là et eza mpe hasard te nalobaka ngo mwa mingi mpo nazali président ba notable à Saint-Jean komi la lingwala biso bana tobotama na ntango ya Saint-Jean tobengaka toujours Saint-Jean. Naza na mwa témoignage moko ya moki. Est-ce que beaucoup yebisanga que eza hasard? Comment expliquer que ba église nyonso tu ya minene ya Congo temple na bango ba cathédrale na bango nyonso efandaka na commune moko ya Lingwala Saint-Jean okamati ba catholique na otu koloba Notre-Dame okamati ba protestant otu koloba Centenaire okamati ba musulman soko kiti côté ya Akiti Isangi croisement Isangi na Wileri okukuta siège na bango ezali wana okamati sikoyo puisque avant même batonga Kasavu centre d'accueil et pas ya liboso tozalaka régulièrement chaque dimanche mais c'est banaratoye bader ici la raté parce qu'il vous mélange parce que c'est un moment de partage de vie où c'est aussi beaucoup de na spiritualité on a pour na vocabulaire pour na se séparer à moi passé même si tu as eu aucun maman et puis que so na sina 4 5 na babi na bukama babi ga ozonga siko témoin. Donc même temple on a monaki ya libosaki et ça na commune à Saint-Jean. Est-ce que tout le monde ba catholique ba protestant ba islamiste boyokanaka pena ki manguste pour que pour na ele à Saint-Jean lelo yo wana ezali mwa témoignage na ya muke na utai kopesa témoignage moko bolimbisa ngai parce que lokwana emanka ngai na koma ina mboka Belgique na ozela mwana nga utaki Kinshasa kene utala kokoni na vacances kotele malatelemi na muni ngoma ba mama banani batelemi ni bani problème ni alia est-ce que to kufisi to ebebezo kende yamba yoze nana temi pena ozela nde ba magana aéroport wana batu baza koleka na ozela mama o natinga ina Kinshasa akine boya na akine na mwana azonga na epo ba vacances akine utala kokona na moni kaka papa
papa mokaza kopima banyos pasaki ya hôtel ba on surtout pas fukana ndenge bozo fukama wapona bozwa parole sikoyo ndenge tozabo bino sokofukami ngai nayebi ntina ngai na kofukama te ngai natikali kaka na telemi sikoyo papa oyo azalaki koya ata na bimi oyo aza papa diangenda te mais nakoti mpe mwa doute namoni atiki bafidele oyo bayaki ayebanga na telemaki atienga loboko abi yo poza mwana ngai ezali témoignage vécu dans l'aéroport il y a Zaventem. C'était dans les années 80. Fin des années 80, début des années 90. J'étais très touché de la rapport à la famille, de la famille. Le papa, il a ville forte. Ndei nazoro babwisika bazali so baolanda bino bakoyeba témoignage wana bomba sake onga na mona munene ya Tanzania ngai awa pe na kotémoigner bolingo ya papa Simon Kimbangu Kiangani bandeko na ngai onga nazwa na nkamba nazana ezanga mutui nazana mutuya na yango te ndenge bomoni na la telemi awa nga nazomituna meme baye kotala nga mpo bayeba okaki nga na sango nini me na se souvenir nakinaki matanga moko tozalaki na nani tozalaki na yo eyaki na mboka nini Aubervilliers epai ya conseiller na nga moko Chimanga conseiller na biso asoki pa makambo ya finance akufisaki ndeko na ye nga nayeki matanga naye mpe kokuta bino mpe na mwana ser na ngai mwana papa Diangenda nalobaki ke naoya kotala bino bolimbisa nga nao nakokisi mokano wana te me liloba lokolo esi ebimaki avant ekoya na mabele ifo esala baefe ekosalema en tout cas natondi na esengo monene ke awa na kati ambassade oyo bolobi yango bien wapi jeno mwana nasepelani mingi me lelo alati ndenge mosusu abimeli awa général lokola mpazala na bafrançais nde ya kitoko ya milai nde na ye koreconnaitre mpo na français na ye donc vraiment tokosala ndenge nyonso de façon à ce que toya mpe kohonorer bino parce que awa na kati ambassade oboye ya benyango awa benyango maison Congo oyo eza ndako ya Congo tolongola bokoma ambassade etikala générique mais soki ozoya awa bike mwana nga bozela nga na kela na maison Congo parce que eza ndako na biso bacongolais ndenge boya bamama na ngai bapapa bilenge ndenge boya awa eza ndako na bino bakosa bino te oyo ezali Congo na kati ya France tambola bisika surtout esika bakoyebisa yo kokende na Congo ezali kaka atoza na Marseille ozoluka Congo babi kende na Paris pour okuta maison ya bana Congo en tout cas natondi bino boboto natondi bino botondi mingi na kombo ya mokonzi ya mboka obiso bambassadeur toza bamvoye ya mokonzi ya mboka oyo nyonso bonheur borendre ngai ezali ngai te ezali bahonneur boza korendre na mokonzi ya mboka oyo ngai nazali korepresente awa eza esengo mingi ngomba na biso oyo ngaso nakomi na nkamba papa azali kaka koloba na nga alobi soki na kotika mpo ya manga alobi estce osi opesi mbote osi okepa papa na yo oyo bayebi te nde mosu akotungisa meme papa nini ezali parce qu'il faut que d'abord na mokole kotia mwa libolongo na se et puis kotia loboko likolo ya cercueil je crois boyebi rituel wana ngai so nake komona papa nazongaka maboko pamba te waka ke loso boliaka baloso mais oyo ebimaka awa ezali loso mosusu na mutuka na yo wana tala na nsima mwa saki ya loso ezali mama na yo atieli yo na kati tozali reconnaissant
na ya mingi na balosambo tosengaka butu na moi papa kobosana biso te na losambo nangi mpe nasenga na bino ake bamama bapapa tobosana mokonzi na biso papa Félix Antoine Tshisekedi na balosambo na biso te soki oza d'accord nanga tobetele maboko. Tozwa bakonzi balika lelo oyo oza kotia lokolo na nkamba eba koza na ville ou cité sainte eza eloko monene ndongo omonaka soki oke na Italie moto azotambola na balabala azotambola bomi soki bafungoli porte ya Vatican koti na Vatican au moins démarche échanger makanisi ya moto ezongeli ye nyonso parce que ezali terre sainte oyo papa ye moko prophète Simon Kimbangu alobaki alobi peut-être biso mpe tokozala na chance mpe tomoni yango mais soki biso te bana na biso bakoka na so bakomona yango oyo alobaki moyindo akokoma mondele akokoma c'est-à-dire que destin ya Congo ezali eloko mosusu nani andimaki ke nkamba tozobaka nake na nkamba na banzela na biso ya boyeboye place mosusu pont ezalaka boye so boye na mutuka nde ezalaka tia pine bien bale misato balakisa nio atia pine sino olala wana mais malgré ça nzambe azali kosala tozokatisa tozokende toza kozonga mais lelo mabele ya nkamba torekonata yango ekomi cité sainte ville sainte et nyonso wana vraiment tozala reconnaissant na mboka parce que ozokamba mboka na mayele ozali kosala oyo aspiration ya peuple na yo. On dit toujours la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Mais ce qu'on se pose dans mokonzi asa koyoka voix ya peuple, ça veut dire que mokonzi asa kotabola na nzambe elongo. Merci mingi eza bénédiction nene omeli so na kati ambassade eza bénédiction nene na kati ambassade o boye na lelo na tondi bino botondi ndenge na lobaki na remercier bi na bandi le 30 juin toko sebela mokolo wana po bitumba na indépendance e banaka na papa Simon Kimbangu. Mais papa Simon Kimbangu n'a pas se trompé. Mais bitumba wana yepe bapesa ki relé na maman Kimpa Vita pe amema bataille wana ya libération. Mais papa Simon Kimbangu azali au-dessus. Asa au-dessus na nyonso wana. En tout cas, merci mingi. Boye bolamu nanda kuna bino otobengi Maison Congo. Na komba tata mwana pe molemo santu Kimbangisto ye Kimbangisto ye Kimbangisto ye espoir du monde église universelle. Monsieur l'ambassadeur ngena lobaki biso to lobana lingala ngai ni moto tokutana na yo na Aubervilliers na émission monsieur l'ambassadeur moi na papa diangi da liboso azali na likolo olobi na ngai nazozela ye. Vraiment merci d'abord parce que je fanda ki wana au moins 15 minutes na émission monsieur l'ambassadeur azana na batu olobi c'est pas un problème na ozela ye et maman Maria kitaki to solo la biso misatu makambo chokoloba wi eza ya solo. Papa Simon Kimbangu alobaki mutu mwindo okoma mundele okoma mutu mwindo. Biso ba Kimbangu c'est nini to vandia ezali fierté pour na biso lelo parce que ezali parmi ba promesse to so benga rabilaka. Tango to monaka lelo ba président na biso ba ambassadeur ba to mwindo lelo wana ezalaki pasi. Même ba koko na biso bazala ko ndima ngote ke no un jour peut-être on la liberté to sameli tout le monde a payé gouverneur ambassadeur
ya moto mwendo bangima rango te mais biso tout le monde ya moto pesa nzambe merci bilaka on écoute milita na biso vous faire partie ya promesse to bilaka o papa Simon ki bango la ba ko na biso et la président de la République et la biso ba oyo tout les témoins témoins ba ko na biso batikile biso biloba wana to pesi merci parce que lelo eza férié na mboka oyo au disposer tant na yo na équipe na mobimba pour yamba biso na ndako ndengo uti koloba vraiment elo otokosenga soki moyen bozala ka possibilité vraiment bosenga na biso zali to puta na poto solola pour tous en pina ba difficulté belé na mboka oyo lelo eza le 25 mai pour ça na biso zali so to longa na biso to ke lo continuer invitation mais tous en d'ici ka ressemble la té makabo belé tous en difficulté na mo surtout administrativement mais avec appris na yo na kati ambassade na biso ya Congo et bosunga biso na makambo belé ni muzumona ndenge tovandi on laisser l'ambassadeur pour nos kinalaité bana mingi omoni awa na kopesa exemple o latisi yo fanyo wana talanga kandenga zali mabota mawa mabota ni awa bana mingi babeti muziki oyo yoki mabota ni awa baza ba vena lokola bisote donc cela veut dire les kambo ndenge papa Simon Kimbangu lobaki accomplissement na yango eza kokokisama bana wana babe ziki 90% ou 99% babotani mais bafutaka batike baki ville sainte bacontribuer mpe ndenge oyo osalaka bango mpe basala donc tokonoka lokola mvula te mposa na biso ezali tocontinue kosololaka ntango nyonso to mpo visibilité lingomba soki kopase par l'état ndenge président de la république lelo awuti kokomisa ville sainte c'est vrai qu'à hérité ma difficulté belé mais et là quand papa Simon Kimbangu ils ont fait partie papa Simon Kimbangu le qui m'a belé wana un jour et vous commandez mususu donc biso ba Kimbangu c'est la tête ko ba milliardaire ndenge ka to telemi ko to milliard ke sabilaka ndenge pe o telemi na pour biso sabilaka ils ont kokisama ndenge pe président de la république le bain qui les 6 et commis journée chômée payé biso pona biso et ça accomplissement ya bilaka oyo papa Simon Kimbangu alobaki bakoko na biso ndenge pa yeko bakisa ke comme ville sainte et ça pe accomplissement ya bilaka oyo papa Simon Kimbangu atikelaki bakoko na biso comme si vous allez ko hériter lelo tout petit merci na temps pour disposer to koyamba message fort oyo ambassadeur awuti kopesa na biso ndenge papa Simon Kimbangu kenaza woloba tango nyonso biso bakimbangiste toloba lisusu te bato libanda nde baya kolobela biso likambo oyo bongele meso ambassadeur afuka makite mi papa Daniel aki komona ni boza mwana na ngai ete ya ngai na motola ta verba mikolo nyonso tika totonda ma oyo tozwi epa ya monsieur l'ambassadeur kombo atata mwana pe moliongo santo kombo atata ya mwana atata moliongo santo monsieur l'ambassadeur ndenge eza bomesano na biso bakimbangiste oyo monaki tobandaki na prière donc tokokende mpe na prière journée na biso kosukela bongo nde tokopesa maloba na révérend kasi po asalela biso ka prière finale apres tokopasai na biso tosengi so bolimbisi mpo na ntango merci tobondela na kombo misato ya bule papa kisolokele lukelo papa dialunga na kiangani papa diangenda kontima bino na bane 70 boyebisaka biso ete mokolo kokozala lisusu te na nzoto oyo na mokili tata na bino ye moko akoya kotambusa lingomba oyo na bojeunesse tozalaka etroublaka biso mingi tulobaka ndenge nini papa Simon Kimbangu akoya na liputa ndenge tomonelaka ye me koningisa mokili ekozala ndenge nini nzoka nde bino bozalaki na sekret na bino oyo nyonso bino boyebisaka biso tobandi komona yango na mibeko na biso ya lingomba mobeko ya liboso ezali tosaleta pamba te bokonzi nyonso ekowutaka epai ya Nzambe biso toyebi ete bokonzi nyonso
ekoutaka na nkamba Yelusalemi. Papa ambassadeur azali moponami bino boponaka ebanda na ebandeli yango azosala mosala oyo yango respect oyo biso tozali nango epai na ye pamba te bokonzi nyonso ekobutaka epai na yo. Nzambe na biso yo opesaka biso histoire ya Congo. Papa kisolokele na Bruxelles tovandi na yo otuni biso bana na ngai eske bino bozwa nationalité baki mibali oyebisi biso lobi bozwa nationalité te po mikolo ezali koya nationalité congolaise ekolukama. Bato mosusu babanda kosala 15 ans na liste d'attente pour boya na Congo. Pamba te Congo ezali mboka ya ndenge mosusu. Otuni biso ba capitale nini ezali na kati na mboka oyo na mokili oyo ya kitoko. Totangeli yo ba capitale. Kasi yo yebisi biso moko ekoleka Kinshasa te. Pamba te mokili mobimba bakoluka bazalata na mètre carré na Kinshasa awa. Kaka ba promesse opesaki biso. Kasi lelo soki totali mboka na biso bitumba. Bato balingi kokabola mboka wana. Yo yebisaka biso ete osalaka tour ya Congo banda 21 ata parti moko ya mabele ekokwea te. Papa silisela biso bitumba wana na mokolo monene ya date na yo ya le 25 mai kotisa kimia na mboka na biso. Papa molimo mosantu toyebi ete nyonso ezali epai na yo nyonso ekoutaka na nkamba. Merci na mokolo opesi biso ya kitoko tosengi lipamboli epai ya papa ambassadeur na biso na kosangisa kaka oyo asangisaka biso mbala nyonso tokutanaka na ye na esika oyo ezalaka maloba kitoko mpona mboka ezalaka maloba kitoko mpona yo Nzambe na biso yango tozalaki nango mpona kosenga yo na mokolo ya lelo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Merci à tous. Excellence, merci. On va juste vous demander de ne pas bouger. L'excellence et le membre du cabinet vont remonter et ensuite, dans la fanfare, nous repartirons. Nous avons dépassé l'heure, la police nous attend. Nous avons dépassé 17h. Excellence. Maurice Moyer. Na kombo ya Nzambe tata mwana tata molimo mosantu vraiment bandimi ya tata molimo mosantu papa Simon Kimba okiangani toyoki mayenyoso oyo elobami epai ya tata ambassadeur na ntina ya likambo ya tata molimo mosantu papa Simon Kimba okiangani yango wana tozala toujours na nsima ya tata molimo mosantu papa Simon Kimba okiangani pamba te bilaka epesami epai na ye Noele na bisika nyonso tozwami bandimi ya tata molimo mosantu tozala na esengo elaka ya tata Nzambe emonani kati na biso Noele mokolo monene mokolo ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu kiangani na nzela ya le 25 mai 2026 Noele papa Fumambanza nkolo Yesu abotami tosepela nkolo Yesu abotami Noele
esengo ya bana tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani Noele awa tozali komona bozongi ya tata ambassadeur asilisi kosolana bana tata molimo mosantu bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani yango wana tozali komeka kotika ye na mindule ya Fafar Kimbangiste tozali koyoka mboka Kongo Kimbangu amonelaki pasi yango wana lokumu kembo ezonga epai ya tata molimo mosantu Tata Simon Kimbangu Kiangani alors Tito Fafar Kipanisa Fati lokumu na tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani yende mokoksi ya bilaka lelo emonani na miso le 25 mai 2026 posa ya tata Nzambe tomoni yango na misu yango wana bana tata molimo mosantu tozali na sembo awa na mboka ya France précisément na Paris mokili ya tata Simon Kimbangu amonelaki pasi Kongo lelo oyo lokumu ezonga epai na ye nde tozali kopesa ye lokumu na ye lelo le 25 mai 2026
tomoni mama pasteur. Mama pasteur. Mokola lelo. Nakoma tata mwana pe tata mwana mosanto. Mama na ngai. Pesa na lukombo mama. Mama na ngai mama pasteur Kapinga Tumba Martine. Lelo ezali mokolo monene totondi na esengo totiki bandako na biso tosali plein moko akosakana te na kati ya Paris tombe mpo na nini mpo na kolakisa bango ete nkolo Yesu abotamaki le 12 décembre te abotamaki le 25 mai. Le 25 mai oyo biso tozali kocelebre koya ya mibale ya nkolo Yesu oyo abotamaki kuna na mboka na biso na Congo Kinshasa na mboka Nkamba Nouvelle Jérusalem po président de la République Félix Tshisekedi ayauti koloba ete eza ville sainte nde bisika nkolo Yesu na veni na ye mibale abotamaki kuna na Nkamba ezali Nouvelle Jérusalem lokola alakaki na bayuda ke ngai lokola bondimi ngai te nakokendela libota mosusu oyo botela ngo mbuma yango mboka Nkamba eza ville sainte bisika nkolo Yesu abotamaki mpona mbala ya mibale Noele. Papa na biso awuti mpenza mosika na Allemagne papa les blancs topesi yo mbote papa pasteur. Merci papa. Olobi nini papa mpona eza na esengo ngai ya France oyolakisa na kati ya mboka France ete nkolo Yesu papa de longana ezali mokolo lelo nde abotama toki pepa ya ambassadeur aza kolakisa elongi ya mokonzi ya mboka biso ya Congo kolakisa ye monene ya mokolo lelo donc eza mpenza na esengo mingi kosakola sango papa siku papa ndongo ozala ndoko wuti mpenza Allemagne mpona yango oui mpona kuna marche ezalaki prévu te tanaki lisolo ke marche ezali awa ngabi mpo tika mpe ngandaka no marche mpona kosepisa nkolo Yesu na biso papa delongana. Merci papa wuti Allemagne ti awa tomoni bango wana mama pasteur mama na biso mama pasteur Daniel Walembo mama mwilo olobi nini nakomba tata ya mwana mpe tata mosanto lelo ezali mokolo monene mokolo ya esengo ya mbotama ya nkolo Yesu na bozonga ye ya mbala mibale na kombo ya papa dalonga na tangani Salomo ndenge ayaki na 1916 aye kokokisa bilaka na ye biso toyebi abotama le 1916 me tozokende malembe ti mokili ekoyeba le 25 mai ezali mokolo na ye abotama pamba te ye kaka tozalaki na bayuda ye moto azongeli biso ye moto akozala na biso éternellement po soki totanga yango na mokanda ya tata Nzambe na Biblia na Hébreu chapitre 13 verset 8 elobi azalaka kuna Jésus ya hier Jésus d'aujourd'hui et Jésus oyo akozala na biso libela libela. Merci mama eyokani. Oui bandeko balandi bana papa tosilisi ya solo tokomi na suka. Merci ndenge bosili kolanda biso na bokebi nyonso. J'espère que bosepeli Noele. Merci tozalaki na équipe technique ya Masolo Kimbangu TV. Lelo oyo mokolo mwa esengo banjelu likolo bakoyemba tata Nzambe akaniseli biso atindeli biso mobikisi Luimbila tokumisa nesengo tosanzola kimbozana Liloyo mokolo mwa esengo biso basumuki tosikola